ça peut arriver à okuta na amoureux na ye. Oh, mbona akuta nete. Oh, asa na mobali, ça si là. Ozomona. Akokuta pe na lo oh, ye solo te, aza likola sapatu na ye te. Mukolo si la koza limero sapatu ya chaussure neto komona. Kobilal a se retrouver na fête mais si la yete. Est-ce que Coco Bilal na si la nana za ki mieux placé pour nos invitations. A éprouvé. A koufeli nani? Papa Michou. Papa OK. OK. So Belva beb sa théâtre. Nani na ba ya mibali moi mobali ni na oksi bato soni le roi Doudou Soup. Nani Bianca. Oh, nani. Moi mobali ni na oksi ba comédien soni. Pona. Merci na ya na biso Juju bio akoma no sambela zonga ni moi mobali. Non, non, qui c'est pas tout le roi Doudou Soup. Mais yo va na TV pour le bac belle vie à BBC théâtre. Yo kuto moi mobali ba soane la yo moi sino abaya yo. Madila ko linga si la posi la star. Madila bandina si la ta sur la poto te. Si wana Clara na lobi ngoti. Vivette Maë maintenant a eu courage à traiter si la zoba. Plutôt Belva za zoba. Belva za hypocrite. Vrai hypocrite c'est si là. OK. Betty bana papa na biso. Si. Aza kutu mukolo ya papa na biso débat ba défa. Siko surtout calculé. Personne n'a ba 80. Bah 80 quelques, oui, ça tombe normal. C'est un quelque. Par rapport à 48 ans. Ozomona mwana donc neza boyango nzamba lobi mwana ko komona bolumba tata te mais si la mona bolumba madilu na âge nini olobi si la. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue dans notre chaîne, votre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement na chaîne Abino Haute Bascule. O epesa kabino ba information bio, o epesa kabino ba information ya kitoko. Oyo toujours wana ezaka wana pona kolongola bino ba stress et puis pona ko réveiller bino lisusu. Vraiment ezanga wa bino votre CPI Darling de Love. Avant to banda na kopesa mbote na papa Tigre manager de l'X bambote na papa. Un grand merci encore à madame Bellevue Poutine de l'écriture au capi de l'écriture. Mbote belé na ba famille libota nyonso ba base tout il y a Londres il y a partout dans le monde il y a France partout il y a wapi lisusu yana mère moko akomaki wana. En tout cas, dans les commentaires, baza NDP bazali ya Ukraine bazali donc madame Belvi azana ba fanatique tellement belé ba fanatique ne baza partout vraiment bambote na bino de la part à CPI et puis merci na bino no sobo pe sa biso confiance pour continuer toujours ko réagir tant que tchaka ba vidéo bozo tala mais tant que tali commentaka pona yeba ke musala to saleli bino eza malamu émission botali bosepeli soki pe ba critique eza o moni ko ko pesa ngo na public boete numéro na biso ya WhatsApp eza wana olingi basa ilo publicité olingi libanga olingi ba couvrir yo mariage o nini nyonso vraiment benga kaka numéro wana vraiment toza na ba service na biso eza wana. Lelo vraiment dans l'émission vous avez droit de savoir naye moi to solo là parce que makambu o ezo s'est passé comme ya madame Belvi ekei ezongi attend que mopanzi sango attend que tozawana pona ko
protéger notre logo oyo aza moto oyo azosala fierté ya Congo oyo azotombola industrie ya signement na biso na kati ya mboka na biso oyo alongola biso souci ya Novelas oyo alongola biso souci ya Aplis ya bafilme nigérien. Donc c'est grâce à Madame Belleville tant déjà mabe moko boye ezali ou bien bato moko boye bazoluka ba salure image ou bien babebisa crédibilité ya Madame Belleville toza wana pona koya ko telemela bango et puis pona koya ko recadrer bango liango lelo na plateau na biso ya vous avez droit de savoir nazanga moko te nazana Bianca zanga oyo toko solola na ye vraiment toko ta la sortie médiatique ya Doudou Soupou ba dire ya Doudou Soupou aye ko s'apprendre encore na maman étoile nini si la kate dernièrement to mona ki Aminata son père ayaki ne loko moko boya et souki wana te Doudou aye lisusu donc eloko oh maman étoile la sala ba famille donc eza catch oyo ekanga sila nandeko bapangi parce que soko ekanga ki bango te ba sortie médiatique o nyonso elinga ki koya te. Et puis tokoya ko solo la susu kaka na ba dire ya Doudou Soupou aya ko talisa ke kombo ya Madame Belleville ezokende na ndenge moko ya mabe azobebisa image ya théâtre na ebité image o Belleville azobebisa tocha théâtre kala tocha ya lelo nyonso to solo ngona Bianca zanga aza awa aza invité na nga ya lelo oyo na bomeli bino na plateau na biso ya vous avez droit de savoir. Merci beaucoup na Exode Mikebi azanki na sima caméra notre réalisateur. Bonsoir Bianca zanga. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour à ça de pas pays, place nia surtout vos amis. Batunia so ba sepelara na famille bota biso peto sepelara na bino. Et merci parce que vous avez encouragé Madame Belleville et c'est grâce à vous de Madame Belleville azali nzambe atindela Madame Belleville de bino. En tout cas merci parce que vous avez encouragé merci beaucoup parce que vous l'accès mais forte. Ce bino bozaki te peut-être à toyebité engezandengeni comment communauté mobimba bozo temelaka mutu moko ezalaka te pe etikala kozala te soki Belleville azalaki ne peut-être ouest africaine toyebite engezandengeni mais o aza moko ya biso kuba congolaise ça la fierté à Congo et RDC et biso de l'autre monde ya mabe. En tout cas merci na famille Libota merci na notre manager de luxe Papa Tigre donc nzambalo la vraiment battre la Libota na yo merci na Exomike o aza derrière la caméra ba question yo et puis biano ya ngai. Merci beaucoup Bianca zanga tokota maman na maman na likambo. Yango wana vraiment. Papa Major Abalaki. Vous avez formé? Si. Au Talaki. Au Monaki. Madame Belleville a kiffé. Ok, Madame Belleville m'a kiffé. En tout cas, félicitations. Il y a Madame Belleville, comment d'abord très bien habillée. Maman Léandaya. Vraiment. Belleville et Moko. Et comment on a Marie-Jeanne Bololé. Donc, en tout cas, félicitations à vous et nous, Kokovo Doremi. Pas avec vous, en tout cas. Merci beaucoup parce que invitation, ils auront d'abord considération. C'est ça. Ceux qui vont considérer, on va payer cette invitation. Comment je m'excuse parce que considération, ils auront qui n'a bateau tout le monde n'a fait tu vois. En tout cas, Major a joué dans une gratitude. Oui. Asali libala na ye na batu oyo azalaka na bango a travaillé na bango ta kuna kama na Koko Bilali a se retrouver na fête mais si la yete est-ce que Koko Bilali na si la nana azaki mieux placé pour nos invitation a prouvé akufeli nani Papa Michou papa Bokina ok. C'est papa wana ko se présenter. C'est papa wana bo ya gabi pas ana si à se présenter na fête. Avançons. Ozomona, ils ont une raison te donc traka Koko Bilali a joué invitation mais si la yete tambola malamu.
Et ça bien en tout cas félicitations à bato tout oh ba présenter qui na fête wana se présenter tout ba se présenter qui plutôt na fête wana jeu de regret quand la ba sortie médiatique ya Mida mutabato a Bali koya koluka ko salir koluka pe image ya mutu mo bazana comme azana belle famille na et donc pendant tout ce temps wana Mida yo yebi ke major azaki na belle volo bango te poani abomba litière yo ozeli kaka mukolo mutu a Bali c'est ça mais yebaka major a mona poto atongo Mida oyo ke poto kokende major peut-être abandi poto banda neni depuis série ya CD obi relation ni major azana ngona mbila France on a porté plainte oyebi combien de relations oyo major azana ngona batu Mida kokanza te kaka kende nde balobaka mwasi na poto aza na faveur non grâce mbisa asamba na faire égale est-ce que bomona so grâce mbisa yaka toute la faire égale à bordure ayaka te parce que ayebi o babenda ye oui d'ailleurs so mona ngo tellement ozo ebosono bato bakofunda yo te non eza bandeko na biso o baza personne vivant avec un handicap vraiment bolimbisi parce que to traité bino te mais c'est à cause ya mutu moko ndaza ko pousser batu comment yo mutu ndengo za bongo peut-être to yebi te Mida yo tambo na talent te lo beza kaikila nzambe Mida yo tambo na talent te mozo finga bato ba atra ketch ba okima mbango neti major abali mwasi na ye peut-être msu na moment oyo bazana bango ya kolala amona pafu boye na mwasi ba mati miniature pona yo Mida c'est pas gentil c'est pas du tout catholique mais oui muto yo linga ocha adversaire a Sila et que simba te parce que belle vie azana ba capacité ko leka comment ko leka Sila belle vie azana ba réputation moko boy aussi la zana ngote c'est ça ozomona boza deux personnes na ba valeur voilà bozo vivre le cas dans le cas 100 personnes différentes différence assis là na belle vie oh mais oui ben faza le quoi 100 personnes 100 personnes ozomona donc boza na valeur te bona capacité ya belle vie te maintenant bo luya ko luka bo créer le romo pour na belle vie est-ce que bino moko bozo ka mawate pour na vie assis là baninga ba kefeti basepeli babini basali loyenge babwaki bambongo tala papa ya nimos ninga lata ba veste na mondo ko alataki na clip na dollar nazana la na kanu wana simbaki eseli kitoko ninga koti asali batu bazo sepela na feti tala ambiance ninga ezalaki simba kaka wana batu bazo sepela na feti kaka na le même feti wana nzembo ya papa Mandilio bandai kobeta madame Bevi atuni nzembo anani azonsi ya Madilu ye pa zo Madilu aseki menanga ba lalaki te vraiment aye ko chula Sila Sila bimana Madilu bango mo ba confirmer biso kuna na ba direct en tout cas merci na bango ba mataki en tout cas merci beaucoup oui Madilu alingaki Sila po aza star aki mutama kambu Madilu ya kolinga Sila po Sila star Madilu abandi na Sila ta sur la poto te fi wana Clara na lobi yango ti Bianca oui Clara za Claire alobi yango video ezali na pas komi beka mte na théâtre azate et puis par après Clara n'a ko préciser tant siko bata théâtre babandi koya abi avant na yebaki te na yebaki te et puis un moment na komi ko mona ke ko mona ma bilongi ya batu ya tikolo ba continue avançons ozomona abi et puis na komo mona bilongi ya batu ya TV babandi koya wana sima Sila ubieka na Sila personnel basamba pena moweite
osamba nendeni po to tia ta témoin papa ozwaka na nini Ani banti. obi na makamba lelo ya viol ndenge koma nango obi ke papa biso madilo ya nyasa prison Nzambelanga bien kati. ou chose vraie na ndenge maman na biso ex première dame na biso maman Olive Lembe ndenge abetaka sete na viol obi ke na moment oyo papa na biso alinga sala prison opo tomona papa ya biso evolokola ile asalaka prison mpona mwana mokie tomonaka mama Olive abosanaki aza grand misien monene ayembela biso mbonge oyambo asalaka prison mpona viol mpo siko madilu mpo madilu azwi sila aza mwana mokie libele kuta ya mosuna ekomeli na tolo te ozomona siko fo mwana bato balobaka ke sila aza mwana bonne vie pour soki lokola biso bonne vie andovanda bambu na sita soki biso totemi soki lokola biso oyo toke lokola toke telema na ville bato mingi balobaka na bimi ville mpona ozanga eloko olia famille pasi misusu siko sila mwana bonne vie na ville abanda oluka nio na ville mpo akutana na papa ya biso madilu po papa azalaka bonne vie sila pa anoke poto na aja mukie siko bakutana na papa na biso madilu bakutana wapi wana faut ba éclaircir biso toyeba bomona ke bozoya koluka bobeta likambo moko bo ekoridiculize sila ok très bien donc bango bakipana na bango dans likambo oyo ekoki kobebisa personnalité ya sila po lelo po image ya sila po lelo pe sila aza mutu ça peut arriver kokutana na amoureux na ye mbona akutana ete aza na mobali eza sila ozomona akokuta pe na ye solo te aza likola sapatu na ye te mokolo sila kozwa limero ya chaussure nete komona ozomona lelo sila kokozwa limero ya chaussure na ye eke belle famille mpe baza wana to na moment oyo belle famille eza wana bazoyoka sikoyo ke belle terre na bango aleka na malilu yaya ntango eza le passé na ye eza soni ti le passé na ngai na Emilia le passé na ngai ya bozi le passé na ngai na Yedi wala ka le passé na ngai na Shai Ngenge Lini Fodet wala yo koloba ka nini ke non le passé na nga le passé te yaya toute vérité n'a pas bonne à dire mundela ebi pourquoi ça la phrase wana ok toute vérité n'est pas bonne à dire c'est pour cela ok avançons on se comprendre et là les kambo mususu que non koyo tala boli kambo na kobetela mo CTT dans lui yo ko fana babino ke moni biankana bimana bobo biankana bimana mutuboy bianka bimana sudiata te ba wandoka to pesa supposons to za ko supposer te to za ko supposer mususu ngana bimana bobo opesa exemple non yangai mususu ngai na bimana na président Ansuluzolo na bimana président Mike la Duchesse na bimana président ngai Master Brimbo ozomona siko lelo ke na komi belle sœur na yo et puis na zapela batu moboye baza ko encourager lo mona TV eta ke belle sœur no sane na olukana tuna et puis na arrêter hémorragie normalement basala bongo bafana sila ba mayele te. Pourquoi bien les caméras ma beza Sony et puis bon matin à TV on bien limité que ba lobby lelo madame Belvaz qui moi si tout ça le corps moi si papa biso marai supposons na limité la mama chérie au matin à TV a okota la live akumisa ngo kitoko to ya Sylvine Jolie to maman José Lusabis maman Claudine Bokatola maman Germaine Makese na ndimite ba Evelyne Duchesse na ba matin TV po ba mettre la madame Bellevue maboko ba encourager vraiment beaucoup plus na muto okuta ya osala analyse wana peut-être ya mususu ba koko bayeye c'est choquant oyo tele misalika moko ya bongo ekobimisa Bellevue ridicule yo na TV toute la sortie médiatique ya bande quoi wa
Tout le monde est sorti médiatique. Noko prince n'enga tangisima ya misu. Et obi ke lobe bele ko lela moi mobali noko yams plutôt. Yams ok. Ozomona comment na moi mobali bo atangisi voir même misu na plateau. Comment mokili mobimba bolinga ka bobimisa mutu moko mabe. Oh le songa sali promotion film makasi. A Monique ne zabo ngobi ka to travailler dire ti madame Belleville là comme la 300 000 hein 300 000 et quelques. 346 000 boy abonnés. C'est grâce à nous biso nyonso. Ozomona loso madame Belleville bengi ngai te bien ka félicitations. Zota $100 mais la secret. Yo ba que madame Belleville futinga. Ah ozondi ma $100. Kasi to ke $800. Ce que mec qui dit $10, exonère ba combien $10. Et même $100. Avançons. Ozomona to loba nini? Si omona bana mibali ba gérer compétence ba ko supporter ngote ba ya presse wana ba tadi ngala pa ba ko supporter ngote ba mbeli ti ba comme pourquoi ba luka bo bimisa madame Belleville ka mutu mabe. Ozomona et Dieu merci na mabe na malamu to linga yika bongo. Siko bino le bo protéger ikona bino. Bozo ya ko ndima ke madame na bino azaki mwasi ya ex papa madilo aza promotion moko na papa na biso to ko kuva to tika biso papa basila. Akoza pe mukolo papa wala po soki to beti bana papa na biso. Si Kofi Olomide. Aza kutu mukolo ya papa na biso débat ba défa. Siko surtout calculer. Personne n'a 80 quelques. 80 quelques, oui, ça tombe normal. Mais c'est un quelques. Par rapport à 48 ans, Ozomona mwana donc neza boyango nzamba lobi mwana ko mona bolumba tata te mais si la mona bolumba madilu na age nini olobi si la nzamba lobi mwana ko mona bolumba tata te siko si la mona bolumba madilu na age nini azaide ya magie elle qui majeure te elle était mineure mazaki mangeable mangeable facile OK ozomona azo dunda pe musu papa madilu oh ozomona mais bovandi yango boye kasi bamine suko loko bazoya bate yango wana oh mais oui tout est possible pas si là ozomona yokanisi kaka ye mususu kaka ya madilu ya bozi ye melia ya yedi ya shangengene yebani boya bato to yebite kasi bien ka to respecter ba mort te to respecter ba mort to banga bango aussi longtemps batni mo batomboli yango ti amati pa madilu miniati essayez wana ati madilu mini est-ce que avant ba no tango mais lelo ba simango pour madame Belleville a seki to simba kaka wana to zakana ka wana madilu et puis sortie médiatique ya Doudou Soup quoi que madame Belleville alinga ko sa émission te il faut ça qui a éclaircissement Doudou Soup bana ko sa nanu si l'émission et puis ça aussi avec l'émission de madame Belleville roya parce qu'on ko répondre ce que bon madame Belleville le kan émission pas ça na lo banini éclairci Belleville ngaza bo soko lingo yo ka réponse à Belleville ko taka na film na biso tout ezawana OK comme yo za na poste yo ka réponse à Belleville ya Doudou si la Belleville ça théâtre so Belleville ça théâtre nani na bala mibali moi mobali nini okisi bato soni le roi Doudou Soup nanini Bianca nanini moi mobali nini okisi ba comédien soni pona merci na yana biso Juju bio akoma no ko sambela zonga ni moi mobali non okisi ba soni le roi Doudou Soup mais yo vandi na TV pour le bac Belleville à BBC théâtre yo kuto moi mobali bo ba soanela yo moi sino abaya yo moi sanda kuna na muninga mobali ya zwela ngata mbanda koko zwela ngata mbanda koko je dois tout ça na ko trouver ngo normal te koko lo ba bongo te nyabike mbanda nga aza koko azata mama ya 76 ans
na comprendre que mobile nanga landi maman na peut-être msu pour na $100 azwa yo tikala ndako parce que yo zo landa muto bozane même sexe parce que yango mona ta badudusu batu bongo boy faut ko silamaka yo ya ko lo ke Belleville a BBC théâtre Belleville il faut ozo obligé pe il faut oya ko sa l'émission yo mona da madame Belleville avant na TV o sa l'émission on a quoi éclaircir éclaircir de tinini on y a ce l'Obama on a ce l'Obama sur qui sur nani sur Belleville seni Belleville mikolo azana miniature mingi bon ya yebite ke Belleville za nzamba miniature mbali boso mona Belleville ba tena miniature tangu ya ka ko finga Belleville boso amona Belleville te ke la miniature lelo na linga sani pas po amoni Belleville na fête major ayo ya ba Belleville nde yango alinga nini oyo yango alinga changer maloba OK alinga changer maloba bakisi pe likambo affaire ya Maman Étoile apparemment parenthèse ozo ko kangama te Maman Étoile na tournage wana asalaka prière kombo afime to ebité Rambo 1 Rambo 2 na Rambo 1 Maman Étoile asalaki prière akambi prière to la muki marambo yindi bu kuna na ngambu ya babakuku elongo na bapangi atalisi biso ke filme ekoti chanson barate son te bazala clair bakati ba partie ya Maman Étoile po par rapport ya muto asalaki prière selon Doudou yende azandoki aina basora mabe vraiment vrai ndoki zanani Maman Étoile na Doudou Soup ndoki nani chance Jujubio abongani akomi na frère ndoki ezinga est-ce que Maman Étoile si bayoka makamba ki lesbienne mais Doudou Soup comme ne bima Jujubio sombele mutuka ozomona muninga mobali boza kotinda na ba video ya mitakala oh Maman Étoile atikala osala ngote non omoni ba biloko mususu ezaka dosing te po Maman Étoile aza responsable aza mère des enfants ozomona tanga vai na ndaku na emsa vai na papa to vai na bandeko ayoka ke collègue na musala kangi mama ndoki alobi bien ba prière mususu ozomona Maman Étoile ayaka na SB ayaka créer bango problème te Maman Étoile atikali ko finga ni mutu moko ni sila fingi mutu te ni noko na biso wana atikali o finga te jamais ko bapangi wa ozomona lelo bango ba komi ko na vérité ke biso pe tozaki na tournage bo moni ka bo pesaka te po bozaki na tournage na bazwa bino te mais kombo yokani pe mutu ba filmer makasi loka Maman Étoile azate so la neni mimika bon aya kokota ami kotisa moko mi kota na video po bazoka yete ozomona mutu azaka icône valeur na bango nyonso tu mutu makambu c'était Maman Étoile asali sortie médiatique eza logique Maman Étoile ayebaki te ke apparition sila okota na wana mais c'était comment sila et puis nanoko bapangi kenga nazo kota tsa photo abeti setabi Maman Étoile ayebaki te mutu oyo azalaki au courant ayebi soki Maman Étoile azalaki au courant ayebi Maman Étoile oleka na TV ya osala émission po ani to azoloba tournage ya mardi mususu ya samedi mususu ozomona babandi ko finga Maman Étoile kake pa na bango moko na live amida sali abi soko la ditala na biso komoni basala ba biloko mombo c'est comme ça ndé batu mombo ba ko réfléchir na sima ta la sortie médiatique ya Minata son père alobi nini nga mutu na ko yebisa Maman Étoile que Mida osa déjà live direct quoi soko tango mozo ko luka bokosa nini to ba yene mutako yebisa Maman Étoile yako tala déjà baba ndi ko selo avançons ozomona to kosana kate ba biloko mususu Maman Étoile c'est imbécile te o Doudou Soup ba luka traiter Maman Étoile ndoki na problème ni pour si réellement que ce qui Maman Étoile aleka ki Mida c'est là qu'elle lève te Maman Étoile azaki au courant te
tant en minant de son père alors bien bien émission na yemoko abi ngam na ko bisa mama étoile ke mille na ese babandi live siko tango bino bokanisa ki bongo ke mille na ese balo babandi live ngana ki pona ko encourager mama étoile et que non pona ko tali sa belle vie bato yo mona ke bata cher et pas na yo bango pe bandi ko leka na SB belle vie suki belle vie bo mal moko babandi ko finga belle vie. D'accord, ça autant jouer pas na bango hein. D'accord, ça c'est mission, si c'est mission à encourager de connaître ba solo li à l'équipe mission et pas ba pangi à lobi okoy koloba. Après tout monde ni bo sorti mais tu que fait mayamba ya fingi to moni mi da biso da na matisera d'accord ça live wa to ko ya ko panza na peto inani. Mais après avoir si là que no luka ka ko senga ba comédien pardon. Comment on a Fivette Mayamba qu'on traitait Madame Belvi hypocrite et puis qu'on traitait Madame Belvi des Zoba? Vrai Zoba, vrai hypocrite, c'est si là. D'abord, non, si la Zoba pas beaucoup maté. Vrai Zoba, vous battez la darling. Au moins, bah, tu nous souhaites. Tout ça, rabé mission pour me qu'il est mon rabbi sauté. Tout ça, au moins, cette fois-ci, tu vas nous faire les missions. Cette fois-ci, tu vas nous faire rabé mission. Bah, juste ma papé na fait, bah, pessibiso. Tout ça, en plus, que tout ça, bah, vrai Zoba. Obi, comment? Et pas Belleville, il est très à terre, franchement. Zoba zate très bien burika zate pas belle vie ozomona ce que to telemis na bana mibali la moni bana mibali te pas ba et pas si la ba oleka ba zate et puis soki ba ye pas bana basi ba telemisi bana basi na bango et puis na biso na maturité ba zate ba lili ba te ozomona Vivette Mayamba tanga azu courage à traiter si la za zoba. Plutôt Belva za zoba, Belva za hypocrite, vrai hypocrite c'est si là. OK. Vrai zoba c'est si là. Parce que Belva a sa capacité na tout le monde. Elle a force à Belvi, elle a capacité à Belvi et puis elle a meilleur moment et puis la valeur ya Belvi. Surtout que Belvi mais si tu as été dans un film, mais bon, bah quoi inciter Belvi dans la vie privée, donc dans la vie personnelle. Et ça logique. En soi, na la vie professionnelle, na professionnalisme, bon, fin à Belvi. Aleki Sila, non lobana, aleki Sila, aleki Thérèse, aleki Gabi, aleki presque bango nyonso na sangisi ne kumani na tchena kati bango tout. Belva leki bango ne kumani bango tout Belva leki bango na ba capacité c'est ce que to zu de quoi to kitina ba tendresse tina ba tu nyonso tout ba sali ba ba tout bango nyonso tout na généraliser bango nyonso et pas Belvi ba ata na chevité liboso a Belvi ba poussière na oyebiso tala na loba no papa na biso Constant Mutamba au monde ngosala baza ko valoriser côté ya sport et ba côté ba comédie. OK, ça va bien mbaye ba kana raté to kana raté na bino mbale non na comme film ma case oh te si là OK si là comme ma case ko le Belleville OK ça va to lu ka terrain d'attente auto chaka si na Belleville bo pesi bino ba papé to pesi bino ata 1 heure du temps. Pour ce que tu peux faire 10 minutes et ça mouki. Tu peux faire 1 heure du temps. Bon quand on a téléphone à bino. Et bon c'est la biso dicté. Eh. Bossi la komate. Ya. Akoma. Yo saka na kambo koma. Ebisa. Ko saba aventure te. Muto azokoma. O azoza trophée. Avanda la muki na yeba yebi ba peso mercenariste de l'Afrique centrale. Babani baba. C'est pas là tout le monde. Sénégalais au lelo ba yebiso. Ba Nigérien bazawana. Ba Ivoirien bazawana. Ba Togolais bazawana. Et ça ba Malien bazawana. Et puis singa ba char de poule. Na kokate. Na loba na yotala. Et puis singa. Na yebiso. Siko bongo yo sala. Yo ça, on sait sa belle vie aventure. Vraiment.
mwana mwasi oyo azolitela misa bana mibali bachambre de poule ebi mama ntango bazona baparité baomona belle vie belle vie ana bavaleur en tout cas tout ça baventure te bino mokandi soki lelo bokoluka place moko boye bato lelo bakomosa bacodiation bacontribution lelo mpo basoutenir bino zezi belle vie atemi pa yesu ok ata boza komaligancer quelque chose à mabe mpo na belle vie aza toujours na loboko ya tata na kembo avandi parce que nzambe azo reconnaître ke te mwana oyo aza innocente mwana oyo ayebe eloko te yaya bango lelo elamoni mamo international aye belle vie oza hypocrite oza mutu mabe esila avandi na ye oye na nini na madilu boye na boye yaya obeza banzembo na biso akala so na bandi koyembela nzembo oyo ntango bapapa na biso bazobeta na guida na afrika jance epa papa na biso grand calais miso oyebi yango te so tolongoli afrika kokanisa nga sheri nakozongela yo bato mosusu bayebi bato ebe bayebi yango mais so nayebi nzembo so nayebi ka nzembo moko kokamwa te yo mwana oyo nazali na yo ata moke tika kolelalela pamba nga motema moye te kobanga te yo mwana oyo afrika jasa bamba bayebi yango te ata bamisere kala loba fo oza mwana ya papa Mathieu oza mwana ya papa na biso moko Kabale ya papa na biso Nico oza mwana oyo ya papa na biso Casino abana kobeta guitare solo na Africa Jazz oza il faut ebanjembo wana po ebima te siko biso to bana na bango bana papa na biso wana koyemba ndezo ebanjembo wana ozomona si papa msazaki entouré na ba misakala ba papa na biso ba madilu bano ya pa na biso ba papa na biso lutumba na lingwa bano ya pa na biso yakazanga tokomna biso na suka balandi na biso ya haute bascule puis ba famille bota ba retenir nini non bato faut pas retenir que belle vie a sa valeur belle vie a sa valeur belle vie ata bosa ba campagne ma be po mokile baye belle vie never bato botika jamais ko baye belle vie parce que bato musa makasi musa malamu moi ça na osala comment les kamba mukie o boko le tsonka boy ya belle vie fait etumba mboka bango de ba kota de na belle vie na ora non ora no eza makasi en tout cas nzamba lola pambolo vraiment ba abatela yo oza mana makila ba we ranson en tout cas yango mono ozaka toujours champion ata ba sangani mais nzamba lola obimsoka tête haute en tout cas merci bambote la famille bota mobimba ba mamita dina ba la grande H ba maman ni ba super maman ningo ya mputu Nanou Lungengo Renate Kitenge Pierrette maman Nabiso Ladi Luta et dans base mobimba ya famille bota mobimba famille nanga famille zanga famille Keluta famille Lesa famille Mputu famille tout batu vidi donc na bino mingi po bino pe bolinganga voilà merci beaucoup Exode Mike adaki derrière la caméra. Merci beaucoup. Merci Nabino Noso Bolandi Biso Ebele na chaîne Bino Haute Bascule et ça Kinga Wabino Darling Love votre CPI to sola qui vraiment na bien kazanga avec qui clair avec vraiment recadrage na ba nyongolo le pi na ba soipante. Merci Nabino Noso oh bino bo ko pesa ka confiance. Un grand merci encore à Papa Tidre. Soki toza boye c'est grâce à vous papa. En tout cas, que le bon Dieu te protège, que le bon Dieu te garde. Amen. Longue vie, Nayo. Et le monde a libota na Mobimba. Merci beaucoup, na Exode Mikebi, na Simaya Kamera. Tout le monde a une ambition, na émission Oyekoya. Bye bye. Bye.